équipe na bien te po mutu batilenga ndeya au pese ba 500 kg. Major, como disse, tem maior pujança em termos de quilos. Na semaine na moni mettre mission pour na non ma spectacle te na moni on na niveau na que spectacle ça. Ni pega champion. Ni pega champion. Équipe na misiki mais et c'est un gana laxaga qui na 27 d'or. Ouais, oza Angola última hora ya engineer Bravo tuzoka be formation awa. Utaga wapi awa ben formation e utaga awa na Angola tolobaka aki na Lingala tolobaka awa Angola última hora. Ao regressar ao ringue, os dois lutadores para dar seguimento a este combate. Vai atacando o mestre Major, como disse, tem maior pujança em termos de quilos. E vai, atenção, ai, não. Seria um golpe, dois, três, quatro. O seu discípulo vai ser atacado agora. Mais atenção. E o árbitro ia fazendo contagem com um golpe que daria vitória ao mestre Major, mas que na verdade não se consumou. E tem maior pujança, maior peso. E abandona mais uma vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Check it out. É por isso que o combate
Boa tarde, c'est maman journaliste. Bonne. T'es comme pena kitoko fort. Bakomba likoko na kinde. T'es bakomba pena et l'équipe pena bien te po mutu batilenga ndea opese ba 500 kg. Donc na moni peso moko donc. Na okutara na maka moko boy donc et combat mo pena facile, et combat difficile. C'est que sango apenza la lio. Nani sango apenza la lio. Donc Messi qui pena Messi qui mais et c'est ngana laxaga qui na 27 d'or. Ok. Remerciement nyosana pona papa Munyanga ndeka asali organisation o lisusu na kati ya mabo na ba administrateur ya mabo. Na PC pena mbota trop ba bloko fo ezalaka simple er nyonso e organisaka eza pena kitoko po et ça la bien pour na nini na pauvre pour er tout le temps tant organiser bloko et ça la biso bien. Mais maman journaliste na sepeka na moni mona morazawa alobio soki amoni ameli abi amoni ameli mais na monto sumbiango. Donc ce qu'il y a bien moni ameli mais aza posana sumbango bon aza pauvre tant a pesi a 5 demande na ye faut qu'on accélère peu demande pour y a monika ke dipende koti mais kobima amoni angote yango na c'est posa ezali te posa na ngai ali na moni maître meli bene mais na moni yango bien te na ngai maître mesko na ngina mona ga ande maître melaka te bene ka saki na ya mezine habite ataka muki ata mune o ya belega na posa na mona nda melaki ya ko posa na ezanini o mona bimisa toni te posa na mona ga bimisa maître Pijol binde ya bon aza téléspectateur tant asengi ke loko il faut mona to se police rapper batu boye quand il est le coma à vivre muso asengele il faut que ça peut loro na ye aza na doit ko ki sabon na se police na bimisa ngo po amona aza pauvre to lingi tu makambo ya fara to lingi te bomba na bomba to lingi fara na habite maman journaliste soko pesa ngai accord ke na bimisa bendango oui na pesa penda accord bimisa nga pena yeah. Je n'ai pas la zaina maloba. Eh, maître Pijol. Téléspectateur kako papa. Yeah. Maître Pijol. Peut-être qu'on remercie Manayo sentiment na onde au monde la bimission. Ça se fait la semaine na moni mettre la bimission pour na non ma spectacle était mais na moni on na niveau na spectacle ça. Champion. Anniversaire champion. Maître Pijol. Ce qu'on expliquer biso nanu au bimission on ndeni. Bon ezaka makambo ya muta na numéro na oza na ngo oya salaka oza de mamba ki makambo tout déjà eza de vendre en accord eza que pauvre to soki asengi eloko faut alinga pa mona eloko ke oya sengi olakisi donc ezaka ke eloko obiso to zana ngo oya nga eza protection na nga nzoto yango protection na nga na osala oya ngai na zwa oya ngai protection na nga yango na ngina sala ya mona oya sengaki na kokisi besoin na oya sengaki. OK, merci. Ya merci papa journaliste na ko ke na ngai à l'aise. Ingénieur tout de fois vous avez pensé na mona jamais. Na mona jamais mais to raoto quoi ça moto kuna mes parents ceux qui na hôpital mais puis je fais ça va pas. Bon moi me continue pas moi likamo nga loba ani kaka Clexi moi eloko mona ebité so boko pese parole à Clexi eloko morobo. Bota. Si bota. Boni papa. Kimia maman. Maître Pijol besoin maloba oloba. Si, merci pour la parole. Par rapport, il y a la TV, vous comprenez? Kachi bandaka la utabiso to kola to yebi kachi kisi ezarana kachi. Mais kindoki batba linga ba gravissé ba komisa ba kachi soki ndengeni neza bongote. Vous comprenez? Kachi biso to bunda reza kachi africain, eza traduction na biso. Na kachi africain to utiliser fétisu. Fétisu wana ezaka protection ya mutu.
Ils ont une protection à monter, des joueurs, des protection à bango, bani baba misé, des protection à bango, bandi mangote. Biso bakatia ton di mango po et mon anara misu. Ils ont comprendre. Bon mon ibili moment pigeon, Amélie bende, Asumbili bende. Et ça protection ya yé. Donc ils ont rien à voir na makamia batu mususu, il y a ba vie sociale batu mususu. Donc ils ont protection, il y a biso moko de l'eau, on a lo ba pena ngwana. Merci maître. Em seguida o mestre da prisão. Mestre da prisão, o homem dos ferros. O homem que gosta dos ferros. Vai receber também das mãos do camarada Filho Manuel Daniel. A sua medalha merecida e também foi um digno vencedor.